www.congoyasika.com. Tolanda. Masola mikolo babi ne zappe pas bozalawana. Congo ya sika ndenge tolobaka na langila bakitise la soki e commando de bord ya Mai Kalambai bakoki ko lemba échangeur ya ngolo veut dire même na ndako soki bakite komi ya kala bako changer bachacho ya sika tenda. www.congoyasika.com. Doma solonze oyinda mule la koti. Bota yakana minute oyo Congo sika maxa sika eleki na 24. Yes! Hello, my friend! Med brune och det är ringa som alla känner. Och strida fulla. Så jagar vi ett par rumpar. Ja, säg det är big man. Jävla bra! Tar de bild eller film? Ja. Kan man ta ett bild? Masolo original. Mindé na Kotiango. Tout ça là, mindé na Kotiango. Original. Ja, le 29 aux très mystique. Africa, viens danser. Europa, viens danser. America, lenda. Sud-America, pour moi, stage. Asia, Haïti. Et pas au Gahaya. Abidjan, on s'enjaille. Voilà Yaoundé Makossa, Libreville, Oriengo, Angola, Bondia, Dakar, Nanga, Def, Mbala. Marie-Jeanne, Bolo. Original. Et pas au Gahaya. Chers téléspectateurs, bonjour. Vous êtes toujours dans le site Napiso, Congo Yasika, avec Christa Lova, toujours dans le Maurice Comé le boss. Quand on va dans le Congo, vous êtes toujours dans tourner Napiso et Europe. Tourner Europe, ça veut dire que le boss n'a pas dit moyen en jeu pour la tour qui est partout. Ok, ça c'est l'émission, on va montrer ce que dans les coachs Europe. Alors, dans le Maurice premier, Aya, alors vous l'avez vu encore plus. On a macaroni qui est les toujours dans la cache Europe. Donc, il y a un cas de banda qui bosse na France. Na mboka na ngamoko. To komi na Belgique li susu. To ko Hollande to zongi li susu Belgique. Quand on a terminé au père, ba image à Belgique yango et ça là. Maurice Premier mon papa. Merci la belle femme, la belle fille. Ozo mona masolo aweza masolo ya world. Congo ya sika partout congolais aux alliés, aux en France. Aux en Italie, aux en Espagne, aux en Finlande, au Lindi, Makambounaï qui est de Liboso, événement, soirée, animation, toujours www.congo yasika, souka na masolo. Alors, tu as un moyen, tu as un moyen, tu as un moyen, tu as un mystique. Tu as un moyen, tu as la gare du midi, alors tu as un masolo pour faire que tu as un masolo ya world avec Christa Lova masolo beta chose sur la belle ma prêtre oya awa est-ce que vous combien de prêtres dans la tanga ba kombo PRR résiste au l'argent m'embête gloire inside nous mon boye ba prêtre ya Bruxelles to ki souvent on a ba diogo na biso moko le footballeur polyvalent de Rio Quel lazy, comment c'est que c'est là? Quel la Léli, ouais, tellement belé que d'abord on est dans la commune bana mai place tout baba bo vandaka Johnny ya impi ba mote na kangi territoire na ba minute soyo Maurice Rémy a quitté kangi car de midi
azocartonne na basolo nde bomoni batourne mondiale tozosala kala mingi te Kristalova na ngai équipe ya Kongo ya sika na kati ya Tokyo oyo eza masolo ya world masolo ya likolo ni shoshemo Pangio ni shoshemo ni janali ngwanjoko atoshache on appelle du japonais. Japonais, mon blague. Mamoto, Tokyo, Yokohama, Yokoshima, tu bêta kama masolo. Ouais, ça masolo ya world pour ouais sika. Tout ça c'est ça na image ya kitoko. Bana mai numéro de téléphone na mona mikolo. Moi ba deux jours to ça awa na kati ya bela. Comment on l'a lité? Benga biso. La lité, benga biso to se pesa bino. Comment est-ce que ça va voyage? Comment est-ce que ça va tourner mondial? Comment est-ce que ça va information? Comment est-ce que ça culture congolaise? Marketing et culture congolaise. Nous sommes regardé marketing et culture congolaise. Ah, on a gare du midi. Personne va congolais bazalaka. Personne va solo et ça. Arrivage et départ de tous les aéroports de tout le monde. Et ça les magandés va parce qu'on va voyager, mais c'est mystique, ok de ba Hollande, ok de ba Allemagne, parce qu'on va train koto. Ah on dit masolo te ko confirmer que Congo esika était drapeau na kati ya Belgique mikolo oyo. Beaucoup monde na kaye, ba va éve akangi Paris, akangi Bruxelles. Moi na boyo Kristalova. Mannequin de la presse congolaise. Non, c'est maintenant parce que ok, la minute de ok. Ok, la vie, ok, Paris. Ok, Paris, hein? Ok, Paris. Mais si ma pose la Kinabi, nous allons se retrouver dans la Ibis Hotel. Bana Bela, oh, Mboka Lola, Bana Bela, la Ibis Binoke, Masolo na Katia Congo ya Sika. Le 29 novembre, Bino, tout na Katia, Scandinavie, to Bengisi Bino, sans on a besoin de billets réduits au foot. Tous en soirée originale avec Claudie Kouma. Alors tous confirmé on a Katia Bella soirée originale. Le 29 novembre avec Claudie Kouma soirée originale. Le qu'on appelle Kristalova Bazali original. Masolo original. Très mystique ils sont dans le micro. Personne va me prendre la benginga. Ah ok. Moi toujours non c'est nous toujours moi toujours pas le temps. Non c'est pour Allô. 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 Comme toujours, Kristalova n'a pas Allô. Maurice 007. Christelle, oui. Toujours Nayo. 007, toujours Nayo. Christelle, il y a une personne qui m'a parlé. Autant la saquée. Alors, ils disent là, le téléphone. Ils disent là, tout ça, ils disent tout ça, l'émission. Ils disent tout là, le téléphone. Grand prêtre. Si ça, là, le téléphone, on va grand prêtre. Masolo likolo bongo ya sika solo na awa nde tosalaka kosepelisa bato na biloko ya likolo eza biloko tokobeta mabela tokobeta baplate tokobeta batourne mondiale komona nyonso mpo tozali tosepelisa bino tozokolakisa bino ville ya bruxelles ndenge ezali tolenga. Restez toujours connectés net le bango sur Congo ya Sika avec Yéma on a toujours Kristalova moi on a pilote ya acoustique honnête oyebi alors on le va toujours nous oyebi boss na ngai ya Maurice Aimé le boss on dit qu'il y a toujours le boss numéro 1 le site na biso na Congo ya Sika au moins va sourire en moi au moins la moi nango et c'est un ngebu parce que na minji oyo Ranger Smith ndo rendre nga na minji oyo esengo Ranger Smith on s'en musala est tellement kitoko Ranger ya yo mwana bisous ebele alors il y a Livia de Paris yo mo sala sagana na ba jeune na ba so mal à l'aise na Paris sagana ba Chacha bakele meso famille bakele meso baloba mwana mokonzi ba change a été bana ba sert na ngamo propre famille bakele nyonso ya mwana ya bino famille njitobe ya mwana mère na Dostina toujours na temps mère telo boto mwana kitoko lokola Kristalova mwana bima lokola mundo bima na kana piscine ko tambola
préféré, viens dans la Kofi Olomide, Oloba bien, Olobike, sourire à maman, démarche à maman, makolo à maman, exemple nangaye, na maman bien, oh na Kristalova, moi la moqué, na lela kaka, na dosé, Maurice Premier, les boss, il y a Kristalova, na Leli, Maurice Premier, papa, na ko benga obenemission na ngai Kristalova. Obenemission na ngai Kristalova, ndenge moyo mona ba saper. Ba kosa. Au patron sapologie à Boatika aux Adé. Maurice Premier, le boss. Toujours na Belgique, na kati ya gare du Midi, na Bruxelles. Tobeta nzoto na nzoto na Kristalova masolo awa tokonfirme kaka baprêtre tozo confirme place ya lingi café noir de la Norvège, tozo confirme Meridio, tozo confirme Kebi, tozo confirme Valentin, tozo confirme Papi Kanaka David Nanga Bob, tozo confirme vie na biso le sage ingénieur vie tambwe na manor ya Norway, tozo confirme café noir de la Norvège, trésor, tozo confirme bango nyonso wana na kati kaka oso. Avec Mbala, ça va patron, Kristalova. Est-ce que moi va conquérant? Est-ce que yo zanga na bengani ba stagiaire nyonso tosi ba professionnel. Yo stagiaire osali musala na yo délai ekoki okei vraiment ba bonne chance. Siko musala tozozwa bao basa ba engagé. Donc so totali de dossier na yo to moni ke osalaki musala kitoko tokobenga yo lisusu. Mais musala stage esili wana nazoloba nazotala Liliane Mundeka Tomba Mbalase Nganda Viber na kati ya Stockholm Munzali Dali Nyama baona nyonso ba prêtre Anderson Faye le grand Sédois ma solo ya le 29 aux la mystique et puis lisusu original Hélène na kati ya Stockholm dete na biso Eric Photo oyebi oyo 007 Patou Mumbo Choka na masolo avec des sourires magnifiques. sepeli oza awa na kati ya gare de Midi toyeka kotala baimage ndenge ezali wana esengomi vraimen esengelo merci namoni ke na biso toujours sur notre site toujours connecté toujours na site na biso na Congo ya sika oza toujours connecté. Merci beaucoup, c'était Kristalova qui a la page alors